Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mbote bandeko balandi ya magazine na bino bolingaka mingi magazine oyo lobelaka bino makambo nyonso to ndenge elekaka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya mokili wa bino molobeli RX Kalingunda Mobala Pembe oyo ayebaka kolobela bino kasi boza kolanda biso na info 16 epai wapi tozali kokotisa bino tina mikili place bato bozali ata na Singapour ozali kokuta na biso facilement mais soki botuni pourquoi info 16 ezo continuer toujours na kobakisaka toujours barbonné parce que tonton Mwinga Mobala sérieux yende mutu ayebi ndenge azali ko travailler kasi lelo ezali journée spéciale o ezalaki installation la dame oyo azali la dame de fer oyo babengaka bongo madame honorable Jolie Kenda oyo ayebaki ko nommer ba cadre na ye mais oyo ezali kaka bozwa nanu gu bolanda ndenge entrée triomphale na ezalaki na kati ya Notre Dame de Fatima oyo ezali bongo na Gombe botala ndenge ba cadre bakotaki tolanda PPC PPC fier d'être congolais, fier d'être congolais, unité dans la diversité. Passer notre cérémonie. Réserver l'accueil digne à la fête partie. Vous pouvez applaudir la fête de est-ce que tu as des sèches comme Kolalelo? Tu as des sèches comme Kolalelo? Si vous avez des sèches comme Kolalelo, il y a même une famille. Mais parti qui top, il y a moins de moi ici, à tout de la côté. Nous dirigeons de notre cause sur le parti, le PPC, un parti discipliné, pratiquant l'autocritique et proche de la réalité de la population. Le Parti du peuple congolais, conscient du rôle que doit jouer tout citoyen pour le développement intégral de son pays, a l'ambition de s'imposer comme rénovateur de l'espace politique congolais. Les débats d'idées, la défense de l'intérêt général, les échanges de vues et de convictions, les soucis de défendre et de promouvoir son pays et de contribuer à la vie en société sont autant de principes qui nourrissent l'engagement politique quotidien du PPC. Il résulte de ce qui précède que le PPC entend rendre ses lettres de noblesse à l'engagement politique.
le PPC s'engage aussi à travailler pour un retour de la confiance du citoyen envers la politique. Notre idéologie, l'idéologie du PPC et le social-démocratique, que Madame la Présidente a rajouté, agissante et participative, dans lesquelles se fondent des idées fortes et des valeurs qui constituent la base des actions du parti, c'est-à-dire solidarité, fraternité, égalité et justice. Qu'entend-on par solidarité? Chaque citoyen se doit de contribuer à l'effort commun en fonction d'action. Chaque personne a droit à la solidarité qui doit être garantie par la loi. PPC Zali Koukou Nabiso. Koukou Zali Nakou Nabiso. Et c'est quand on goto si Zalaka, pays Sanga et Zalaka. PPC de Koutambola Nangomoko, solidarité. Les alliés étaient. Et ça va quand les beaucoup montent que ça, les balbaka, les beaucoup mis ça des arabes, mital. Biso na biso, moko na biso, aza important. A combien ma ou et sengeli na ye. Soko meme sengeli na yo, na lisangi wana nyonso. Et kopé sati na été, tokuluka, tozwa, makanisipe solution pour na lisanga et on la montagne nyonso. Tolobi fraternité, ils allaient au moko. Ici que vous allez au sala, ici que vous allez au vanda, ici que vous allez au tambo, vous allez au sport, vous allez au tanabandeko. Faut que vous ayez ndenge ya kumibate la lisanga. Au posa yo zali na yango ye pas zali na yango. Mutazali na posa na ye. Ya mwana to sala bankita kozala lisanga, lokola PPC, au biso yo soto tia ba posa na biso, tuko koningisa, tuko kobongola, to trouver ba benga médial, milier na katikati. Ko ete tuko kozwa moi la solution au Yoruba sur la biso. Aujourd'hui, égalité. Tala le konayo, kotala le personnalité, kotala isika outité, kotala mon valorité. Abeta bawa beti bakuna français ou anglais, l'italité. So va y tu batiga batiga. So pour les lieux, so va y tu pour beta le bako. So avec que comme il était la tikaye. Tout ça est yambaye na eloko bino vous allez ko sala lisanga. So vous allez au travail sur la mathématique. Vous savez la mathématique, kotala langage na été. Pour les Américains français, bien terminé, la mathématique à Zamakasi. Il y a un moment où tout est la égalité. Justice, pour nous, c'est tout l'ingé, tout l'ingé, tout l'ingé. Pour être, tant que vous allez devant un juge, et ça les cambotés que vous allez dans le bon monde à Bolonga. Et ça a été, yo, na ma copine na yo, na dossier na yo, juge atala n'était singeli na libe quoi les tout de binengini. Bapesa nani oyo akuzamutuya na oyo akozwate ya mwana tobengi justice équitable wale zali musala ya l'État kuku na biso PPC akotelemela yango po ete makambo oyo soki tozali na justice na solidarité fraternité bomoko lisanga pe tous na boyokani wana nde tokotonga mboka na kimia pe na liberté. Soki biloko wana ezali te liberté kozala te tokovanda mpe bana mokili ya sauvagerie ya koyokani kozala te. Nalobaki esika mosusu nalobi ete mokili mboka na biso ezali nyonso na mokili mboka partout eza kotambola na contradiction tozala na makanisi moko te. Mokolo mosusu ndeko na biso kocha alobaki na biso toali na réunion moko moke alobi so moto mitali toza na dongi moko te eza deja problème. Mais patina, ce qui est sûr que vous avez quelque chose sur le mot, tu refais un. Il y a moi là, comme il y a un autre, ce qu'on a vu, on a mis là, quand on ne sait pas comment on a mis une source. Tu es pas comme sa tolérance. Ce qui m'ont dit là, si point de vue naïe, à taille ce pays n'a un côté, et le but est que la zone à tort. Tika, ce qui n'a pas moment na solution sanité, besoin de la ciment. Montazaka na raison exacte pour moi, car pas tout le monde et l'ongo na lisanga. Na yango wana tosala ete kuku na biso esika nyonso tokotia mobulu na biso makanisi na biso mabe na biso ezala PPC po ete tokokozwa solution tokoka kokunda mboka na biso etambola na ndenge biso tokali kokanisa ezali komoko ya PTT kasi soki tovali lisanga totelemeli yango na banzi ke tokolonga ata moke ezali boye. Merci. PPC
imprégné de bonheur et de bonheur, la poésie surgit tel un tour de magie. Partageons l'amour dans un ciboire, afin que vous puissiez le boire et anéantir vos déboires. Que ces poèmes soient gravés dans vos mémoires, pour que l'histoire pleine de victoires de cette journée demeure éternelle. C'est pour cette raison, nous vous demandons de suivre avec attention ces poèmes remplis d'émotions. Remplis d'émotions, le léopard que je porte, c'est signe de pouvoir, de droiture, de vérité et de justice. C'est pour cela que nos ancêtres nous l'ont légué. Mais le léopard, c'est le cœur de l'Afrique, le cœur du Congo. Puisque nous sommes au cœur, écoutons d'abord, le cœur c'est quoi? Le cœur, c'est l'unité de l'amour. Grand frère, le cœur, pourquoi l'on vous divisez? Pourquoi l'on vous haïssez? Pourquoi l'on vous ne vous partagez pas l'argent et les richesses matérielles en toute vérité, en toute simplicité? Pourquoi vous ne mettez pas ensemble votre argent et vos génies humains afin d'élever la dignité humaine? Cher papa, chère maman, aimez-vous, pardonnez-vous, unissez-vous afin que le bon Dieu vous rassemble dans son amour. Cher papa, chère maman, soyez purs et transparents. C'est pour cette raison, je voudrais vous offrir un poème qui se dit un simple mot d'amour. Trop de haine et de guerre dans nos cœurs. Trop de haine et de guerre dans le cœur de notre pays. Trop de haine et de guerre dans le cœur de notre humanité. Voilà pourquoi je vous offre gratuitement mon simple mot d'amour. Oh toi, mon simple mot d'amour, tu surgis à moi comme un rayon d'espoir, consolant à jamais ce cœur brisé. Un simple mot d'amour pour qu'il jaillisse à nouveau la source de la paix que je dédie à l'humanité brûlée. Un simple mot d'amour pour qu'il y ait la solidarité, pour qu'il y ait l'unité, pour que, avec tout ce que nous avons comme décalage, des richesses, mais avec des larmes de pauvreté annexées, pour que, comme au jour des tempêtes, recommence avec comme Dieu, recommence pour PPC avec Maman Jolikenda, comme Maman Jolikenda, recommence pour ton peuple, avec ton peuple, comme ton peuple. Ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent en chantant. Nous vous remercions. Pour vous saluer tous, vaillants membres du PPC, recevez ici, merci de votre engagement et de votre détermination. Cette détermination qui suscite autant d'espoir auprès de notre population. Bravo pour le temps que vous avez donné et que vous ne cessez de donner pour notre parti. À cet instant où je suis chargée de présider la destinée de notre parti PPC à travers le monde et dans notre pays, je mesure le poids des contraintes et des enjeux auxquels notre pays fait face. Un chômage très élevé, les insécurités criantes, la précarité, la faim, les inégalités persistantes. Bref, une RDC qui peine à sortir d'une crise économique. Nous avons conscience de ce que le peuple attend de nous. Le peuple attend que nous puissions faire les choses autrement. Il attend que nous soyons de vrais rénovateurs de la classe politique, des acteurs du changement transformationnel de notre société. Le peuple attend qu'il soit au centre de toutes nos activités du développement. Je réaffirme en toutes circonstances, en tant que présidente fondatrice du Parti du peuple congolais, de toujours faire preuve de l'audace. Et cette audace, je la poursuivrai jusqu'au bout.
pour bien sûr changer les choses. Et donc, en aucun cas, nous ne céderons à la peur. Je disais que nous n'allons pas céder à la peur. Nous ne donnerons pas la place à la division. Nous ne reculerons pas pour lutter contre la corruption, les tribalismes. Parce que c'est ce que le peuple congolais attend de nous. C'est ce que la RDC attend de nous. C'est ce que le monde attend de nous. Et c'est ce que nous ferons. Notre tâche est immense, mes très chers compatriotes. Elle exige l'engagement de tout et chacun ici présent. Le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, les secrétaires exécutifs nationaux, les présidents des ligues, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, la Ligue des épouses et enfants militaires, les interprovinciaux, les secrétaires exécutifs provinciaux, les communaux, les chefs de village, des chefs même de rue et les militants. Chers compatriotes, le Parti du peuple congolais est là pour provoquer les déclics mentaux nécessaires afin de réveiller la conscience pour que la population prenne sa destinée en main. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous pouvons sauver ce peuple congolais, meurtri par la faim, par la maladie, par l'insécurité, par le chômage, par le manque d'eau, l'eau potable, bien sûr, par le manque de l'électricité. Ce peuple qui se bat tous les jours pour sa dignité, ce peuple qui se bat tous les jours pour sauver son honneur, ce peuple qui a besoin de la classe moyenne, dans un climat bien sûr de paix et de justice équitable. Mes chers camarades, ensemble, l'impossible devient possible. N'est-ce pas? Nous allons voir aussi et de faire connaître, comme l'a dit le camarade Louis tout à l'heure, bien sûr, à notre population ses droits. Ses droits, afin de les revendiquer, afin de les défendre, et aussi ses devoirs, afin de les assumer vis-à-vis de la patrie. Et c'est comme ça, bien sûr, que chacun prendra conscience du rôle qu'il doit jouer dans le développement de notre nation. John Kennedy n'a-t-il pas dit que ne demandez pas ce que le pays ou ce que votre pays doit faire pour vous, mais demandez bien sûr ce que vous ferez pour votre pays. Nous aspirons tous à une exigence brillante, une exigence démocratique et de liberté. Nous devons donc garder la flamme patriotique et la passion sans pareille pour notre pays tel qu'elle est léguée par nos pères fondateurs. C'est la passion du Congo doit nous guider, comme le disait Patrice Emery Lumumba. Depuis les décennies, le peuple congolais a perdu confiance à la classe politique. Et le PPC est là justement pour restaurer cette confiance. Le PPC est là pour rendre au peuple congolais cette confiance disparue au fil du temps. Ce sera un grand défi, je le sais. Un travail lent, exigeant, certes, mais indispensable. Voilà pourquoi j'ai encore et encore besoin de vous. Chers camarades, les nominations au sein du parti politique
ne sont pas des grades, mais ce sont justement des responsabilités que vous avez acceptées avec humilité, simplicité et patriotisme. Et en confiance en vous, je suis sûre que vous assumerez pleinement ces responsabilités exceptionnelles conformément à nos statuts et à nos idéaux. Je dois vous livrer un secret, parce que la loyauté, la compétence, l'intérêt général, l'engagement étaient les critères majeurs pour déterminer mes choix sur le haut cadre du PPC. Et pour ma part, je suis convaincue que ces postes, vous les méritez. Et désormais, vous êtes mes partenaires. Persuadée de votre total engagement et dévouement pour réussir tous ensemble les objectifs que nous nous sommes assignés. Et je sais aussi que vous serez au rendez-vous de la réussite de notre cher parti. Alors, que chacun joue sa partition pour donner le meilleur de lui-même. Je vous rappelle notre mission première, c'est de faire du PPC un parti de renaissance et d'espoir. Un parti avec un projet plein d'avenir. Un parti uni dans toute sa diversité à l'émergence d'une société participative et active. Il est parfois vrai, comme l'a dit le camarade tout à l'heure, le camarade Yves Daniel a l'habitude de dire que nous n'avons pas peut-être le même visage. Nous ne nous ressemblons pas. Nous ne parlons pas les mêmes langues. Nos religions sont différentes. Et voilà. Nous croyons peut-être, d'autres d'entre nous ne croient pas au ciel. Mais pour le PPC, nous disons que malgré toutes ces différences ethniques, religieuses, tribales, etc., nous sommes et nous restons unis. Unis autour d'une même famille, une grande famille, dans la diversité. Telle est la devise de notre parti. PPC! 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 L'unité dans la diversité. Bravo! Secrétaire général, quand vous avez compris que la réponse à la division, c'est l'unité, il n'y a pas donc au PPC place aux querelles des clochers. Il n'y a pas de place à la division. Nous devons travailler pour 3 missions importantes. La visibilité de notre parti, l'implantation de notre parti dans tout le pays, dans toutes les provinces, et aussi la formation des membres. En parlant de la formation des membres, nous avons déjà mis en place une académie de formation pour former, informer et créer des leaders développementaux, des leaders capables de transformer l'environnement politique, des leaders qui sont capables de transformer les choses, des leaders, des visionnaires qui voient les choses ou la possibilité là où les autres voient que c'est impossible. Mes très chers amis, rêvons grand pour atteindre les objectifs, car les rêves sans les objectifs ne sont que des illusions et nous nourrissent bien sûr des déceptions. Connaissez-vous cette citation qui dit « Nous ne planifions pas
pour échouer. Mais nous échouons en planifiant. Ma mère m'a toujours dit que tu veux courir sur place, tout ce que tu veux, et peut-être n'arriver nulle part. Je voudrais nous exhorter, comme l'a dit tout à l'heure notre artiste, qu'il n'y a rien de pire que de stagner dans son propre malheur. N'abandonnons pas nos objectifs, car si tout le monde abandonnait ses objectifs ou baissait les bras à la première difficulté, personne n'atteindra le succès. Continuons à nous battre. Définissons nos stratégies. Réalisons les résultats. En tenant compte, bien sûr, des indicateurs de performance. Il me reste qu'à vous souhaiter bon vent à vos nouvelles fonctions et tâches, tout en vous réaffirmant une fois de plus mon soutien sans faille. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le PPC uni dans sa diversité. Je vous remercie. Balobi, province na longona yango, bana Congo central, baloba Kikongo, bana Kasai, baloba Chiluba, biso na Kinshasa, baloba Lingala. Kolimbo na maina aussi koloba ona koloba boye nazali kotombela bino botondi mpe kopesa bino mbote na ndenge bino nyonso boye na oyo esika mpona korépondre na rendez-vous na biso na salue mpe na félicité secrétaire général na équipe na ye mobimba oyo bakozala nommé tout à l'heure. Napesi bravo na bato nyonso na biso nyonso parce que tobundi makasi parti na biso esali ata mikolo te mais ezali komata lokola flèche na ntango ya moke kaka tosi torealize mingi soki totali malamu ezolakisa ete parti na biso ezali parti ya avenir boye to boye te bandeko. Napesaki bino merci mingi mpona confiance oyo bopesi ngai mpona kodirige parti na biso nyonso. Napesi bino susu merci mingi mpona patience na bino. Il fallait tozwa badécision ya konome depuis kala bopatiente bozeli elakisi ete boyaki na parti te uniquement mpona kozwa baposte mais boyaki mpona kosalela mboka na bino mboka na biso po ete mboka na biso ekende liboso. Na félicité mpe napesi merci na bino nyonso na biso nyonso mpona engagement na détermination oyo tozwaki po ete détermination oyo na eloko tozali kosala ezali vraiment kopesa posa makasi na kati ya peuple congolais. Nazali koyamba bapere de gauche à droite, na ba province, partout. Bato ebele, basali na besoin bakota na kati ya parti. Tokomi déjà na 8 provinces. Ndenge tozali yango. Merci na bato mingi, pe na bato nyonso ndenge boyaka na ba réunion. Soki toza na activité ya parti, bosalaka toujours effort ya koya mpona koya koparticiper. Ngai, en tant que présidente du parti du peuple congolais, je ne sais pas qui était naïebi, ba problème de belé, au pays la mission de la Yango. Pourquoi ça n'a pas été dans la femme de terrain? Naïebi situation, où on pas la mission des années pour traverser. Beaucoup la mission des années pour traverser situation, il y a chômage, il y a ma casse.
bana mibali bana basi bazala misala te po mamani oyo alingaka tangisa mwana na ye atinda ye na classe amema ye tina université abimisa mbongo po azela échec po azela mwana wana asengaka ye lipa po azela mwana wana kende kofongola kabine bakazali licencié po azela mwana wana akoma travailleur na ndako moko quelque part alors kazali na diplôme oyo esengeli moto asala na kati ya société pasi yango wana chômage ya mboka na biso eza très élevé insécurité insécurité eza makasi na mboka na biso ekomi lisusu koleka bazali koenleve bana basi bana mibali okoka onga na sasi na chongo te bataxi oyo tobengaka kesh ezali koenleve meme na Kinshasa awa bafamille bakuluna baproblème ndenge na ndenge tala na este ndenge bandeko na biso bazali kokufa tala ndenge bazali kobomela biso bato ekwa banyama insécurité eza makasi tokoki koseder te po soki tokangi monoko bandeko tokozala bacomplice oyo tokoyi te ifo toloba biso oyo tozali na posibilité ya koloba mpe bayoka biso tokoki kobomba makanisi oyo te ifo toloba tomonte au créneau todénonce bamabe nyonso oyo mboka na biso ezali kotraverse problème eza makasi na kati ya mboka na biso nalobi ete peuple congolais ezali kozela na biso bana ya PPC ya mingi nazozela ebele mpona biso nazali kosolola na bato ebele nazali koyoka balingi tosala politike ndenge mosusu baparti politike eza ebele na kati ya mboka na biso baparti politike ezali ndenge na ndenge me balobi lokola PPC ezali mopepe ya sika bayebi quand même ndenge biso tozalaka bazali kosenga ete tosala politike ndenge mosusu tokunda po ete tochange torenouveler tochange tokongola classe politique ya mboka na biso changement ekota na kati ya société na biso mutu azala au centre mutu azala na facilité ya mai ya mai ya propre ya courant ya transport ya bien ya logement ya bien voilà eloko peuple congolais ezali kozela mpona biso bana ya PPC ngai na réaffirme awa mpona koyebisa bino ete en tant que présidente ya parti na bino ya parti na biso nakozala toujours na audace nakobunda toujours nakobese makolo te nakoloba toujours nakotelema mpe nakokende na yango ntina suka parce que nayebi ete yango peuple ezali kozela mpona biso awa tolobaki ete tokosede na kobangi te motu moko akobangisa biso te tokosede na division te tokosede na corruption te tokosede na tribalisme te parce que yango nde peuple ezali kozela mpe yango tokosala kobanda na secrétaire général ti na bamilitant mutu nyonso azali na devoir ya koparticipe na kati ya parti na biso tozala baobservateur te biso nyonso totya loboko na pati po ete tokongola makanisi ya mboka na biso po ete tokongola toloma mbongo wana na kati ya mboka na biso soki toeshue tokoeshue ensemble soki toganye toganye ensemble voilà naza na besoin ya mutu nyonso na kati ya parti na biso aparticipe po ete toloma mbongo wana na kati ya mboka na biso tolobi ete mission na biso ezali monene mission ezali monene toza mpe na mission biso bana ya PPC ya komema ya koexplike na peuple congolais droit na ye parce que bato ebele bayebaka droit na bango te okomona bazokanga ye aza na raison mamitiki il faut
il va payer devoir parce que tous n'a pas droit d'aide. Tous n'a pas devoir. Bolingo ya patrie. Il faut tout les gamboka. Bolingo mboka na yo ndenge ni kobuka biloko ya mboka na yo. Ah, tozali kokunda tozola pona makambo mituka. Transport est à la bien. Ce qui va être ça qui n'a pas. Alors oui, okoki ma mingi bandi bango. Mais ozoki ma tozo tourner quand même place. Ok, ne pas de côté. Maman est ici na bisu boye. Alors oui, ezali loko moko ya monene te. Loko na mutu oya za la soka ji problème atika na kata malheur na ye. Ou échoué, ou tika na kati ya échec. Ozani, et le ozali qui n'a pas besoin de ça là, ou tika na kati ya problème na yo. Papa il faut le bayanwa. Il faut to abandonner te. Est-ce que moi na nzamba abandonaka? Est-ce que moi na nzamba abandonaka? To pokiko abandonner te. Il faut to bunda, to kende liboso parce que ceux qui battent sont qui pour abandonner la première échec, la première malheur, le premier problème. Nous ne pas dire que l'on va faire. Vous êtes ma maman, vous êtes ma papa. Tout continuer pour se battre, tout continuer pour benga pour ça la stratégie la biso pour que les résultats et malheur. Tous a besoin pour que la biso ait des bossos. Merci mingi na ndenge bozalaki vraiment scotché benga baninga belé chaîne ezaka moko ya internet o ezali ko code sabino na facilité pe information na nous ezali ko kende na rapide plus que 4G o ezali déjà na 10.G o ezali ko sala succès makasi. Merci na yo tonton Mwinga Mobala sérieux aki na sima ya caméra. Merci na yo na humilité ozalaka nango yo en tant que numéro 1 ya info 16 mais ndengo yebaka toujours ko simba pe ko encadrer ba événement. Merci na ba au cadre nyonso tout oyo bazalaki na kati ya mouvement wana. Merci na yo madame Jolie Kenda la présidente fondatrice. Merci na CG, merci na CGA, merci na ba collaborateur nyonso tout donc ba secrétaire généraux nyonso tout pe bomonaki ndenge ngai moko o nazali kolobela bino nazalaki pe nominé lokola secrétaire exécutif national chargé de la culture et art, métier, jeunesse et sport. Tozali toujours kolobana bino, tolobi na bino botika la toujours scotché, cimenté et à Kolanda Ngongi News o ezali ko sepeli sabino nde tokute na bino na prochain numéro. Ciao. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazapo, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal.